Bongo Bana Poto, Bolanda Elengi Nabiso TV, avec Jerry Kobetox, Jerry Kobetox, Jerry Kobetox, Jerry Kobetox, Elengi Nabiso TV, Elengi Nabiso TV, avec Jerry Kobetox, il n'y a pas Nabil. Bon, ça fait que, n'oubliez pas que Elengi Nabiso TV, Jerry Kobetox, tiens, Minene. Nzambe yoga lisusu makambo baluki bano oyo eza mpona bafani na nga tu oyo balingaka ngai oyo balingaka misiki na ngai lokola gouvernement président du Valeroy orotete wana toyemba ngwaka siko na nzembo Didier Showbiz le robot congolais Didier X1 Tsugi papa lidonga tagi tebe. Tsugi papa lidonga tagi tebe. Lidonga ya goina mboga. Lidonga tagi tebe. Goya goina mboga. Lidonga tagi tebe. Wo balukanga na miziki, bale bangai. Balukanga na miziki, bale banga Nzambe. Wo balukanga na bongo, wo bale bangai. Wo balukanga na bitumba, bango bale bangai. Oba salili kita bafuna ngai na la gendarmerie obite na bango ngana kita maison d'arrêt lokola na zapeti ya ba chef yesi bagite Nzambe lokola na zapeti ya ilirisho buya le moranzabe lokola na zapeti ya redouble Flavira wa Nzambe lokola na zapeti ya bituberi na reya Nzambe isugaki wo Nzambe totiga waridi to sala kaka boye po oyila doso fumba mwela soko zana mwasana chibeleste bomba ina pale sagwani mange toge sigo omena na kwela keto na samuzo yaye keto wana kwela meno fumba wa fiochi waba bonatala chibushi cha meno fumba na mwela yaye abengeshisa kumbaga na taketo bonga bima eda Mungu chibushi cha meno fumba mwela wezambi Chofuma wa madame, chowa jagarita waba Wona duga mutebe, na yula bafande ya yange Kratose miamona midungi nigo Chibeleze fumba mwela, Toge, fumba mwela Wamama tobina, fumba mwela Kunjila mirale, fumba mwela Zuma pazo, fumba mwela Rokare batumi bisela bango kuige fumba mwela Feri mali gobe nigise ya nanga beto bina Wo Nzambe jane ondamba de fashion ya Goma bango tizo na ba fashion Ya exe katafar Na bambongo na ye motema bodel vi momi wazana fumba mwela Wane za chibeleze Oya gomega goziga Chotsa mupila fumba mwela Ero chilo norba motema ya Chris Wona loba na nani Baya ya tobina yango Ega wa mama mwela weka wa mama zakagen Doge fumba mwela Wona sala buzoba na kota na bise Nzambe Olo na zo taxi na koti bise Mama moko ya kota na bise ngana mona gite Nzambe Mama vani na ngai alobi mwana puse kuna Ngana beti kuzu na gete mama na chibeleze Tango nazo puse ngape nazo kakibandeko Woto kita na bise Ame jamini kwani ha Fu Kariki Ndema tudina Kwekota na ngai Kondana message Mbata nula kusikia manaya Kondana niti Mbaida mso awe takala yo Bango ba na kolonda Wawa Iti ya bikabu izake Zama wade gosha tuwatike Na yako tarabu Nandada uwe yuka yuka Omante Da onke na ngapu Onke maya mbuka maya kati Nanda uwe yuka yuka Da izake ya vita imana Uwe mazindiki Uba kipamba muna biso Kwa kanisa Suki ba wezone uba uba uwezone Da uwe za onke Dina mime juwe ya sezon Uwe na kuti Na ime na kuzambi Kufuga kisa ima Na yuka nina tombile Uso na kumise Ba misi me batiga Ba nibamba kumsi Ba nanga trofe bile Da uwe za di boso Ido ipe sanga ifo ya travail susu Oso na ambita champion na pasana na lugo na jugo. Andeti anona pasana kukango dime. Inafuta sala ya uya kubengo
décision ya kozanga moto ngam na beta na terrain na ana ba dirigeant na ana manager donc décision ya ngai na bango so ibalani yo ndi mosala kasi oyo on a signé na club moko même descente même ville mais habite na descente mais joueur di mena descente maintenant na salle mambo monte non déjà bien ngato de ba mo ba bien ngato mais na sollicité Tilibana sollicité ba club ese na choc pour nous ici semaine on a peut kiné na ba kiné ti semaine au kota na ba catch mon ba dans la scène club monte o ba bien na ba ba imanu ba moni ngana père ba ida ba vécu wa ba père ma le père ma ya kati donc oncle na donc na ndo taligo na présenter pour faire que c'est mal pas à tout dans la luba bana veya mulo yo ezamula na biso parce que vous devez vous rendre compte que depuis Sikoboé depuis 2013 tilelo toza kaka na ba niveau wana eza na côté Afrique eza na côté ya biso na niveau national. C'est vrai que tu auras tes titres la biso, en fait tu auras attaqué le titre la biso, non pas le dernier match contre le Popo, mais dans le match il y a Bandeli, il y a playoff. Parce que vous vous souviendrez, playoff la biso, la 4e journée, à phase aller, nous étions connus, mais on a retour de petit baron Nyoso, pas de nul, de fait à souper dans le dernier match. Donc, nous avons mal commencé, mais nous avons très bien atterri. Pour cette année, nous devons commencer par le meilleur rythme, c'est-à-dire très bien décoller, bien pas faire les airs et atterrir normalement sans casser les œufs. Je crois que qui était des amis était là-bas la veille, Botika, Yoka Yoka, on a joué son monde, qui jouait son monde accueilli au bout de tout ça, jusqu'à là officiellement, nous avons la discipline pour la veille, ceux qui n'ont pas été mis officiellement pour la et et pour terminer, Ricky, mon neveu, merci beaucoup de ta visite. Félicitations pour le diplôme pour le discernement parce que vous avez un cas, vous avez un jogo parmi les jogo. Maintenant, le comité, nous avons l'année prochaine, au sein de sous-collègues, année Oyo. Et puis, maintenant, mon union, c'est ça à côté de l'ayo. Parce qu'à venir, c'est quoi le boy? Ceux qui parlent de temps en temps, je vais voir autre yebi. Bazana makolomi balé même makila oyo zana wo ba obeli boso bana Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jericho Betox elengi na biso TV avec Jericho Betox y'a pas na deal bon ça fait que n'oubliez pas que Elengi Nabiso TV, Jericho Betox, tiens, minene.